Mida to simbio awa ya to lâcher le souté. Au bon dengo ye, monsieur peut ye. Voilà. Le quoi il nous déstabiliser Bijou la reine. Sur le Bijou la reine la koufi. Ba ba oswani. Parce que comme on chargé, elle est devenue à combien chargée. A fait la bonne histoire à Bagebini, a ça la bonne. Au moins la montement papa les boni soué, papa les Bijou la reine. Papa les bandi soué. Ndela vandi bo bazotala. Bango nyonso tu wana bozala ba poma je t'aime. Eh ba ndoko ngana ke longité yem ta. Na bozwa mobali moko ta no le vert. Alors je t'aime à 0 heure. Bozana bango te. Bosaka na ba vie privée ya bato. Bazandeni OK bo eni na tambola souté. O nyongo kotolenga boye. E bongo te wa mbala ngo soit kitipe pantalon sur le quoi sumba. Reine, alongola yasne et c'est talibino même. Ya Bijou nga la monga muta munene. Na munene na ye era balala ki avec na santé te ya bija funga misusu. Ba ko mukie pa kota mo ayo ko kate e kusuka a. So ka kwei na alongola ngo. Voilà. E luka ki a ben ku Sephora o asala ka théâtre. Le bano j'étais ma 4 heures. Mida. Olobi ba peso j'étais ma 4 heures. Il y a 4 heures. O ya mbule zo beta. Ba ko sanzolo ba ko ba. Amta bolingo kalikira tu mbula. Mida. Mwana umwenza kalakala. Mwana mwenza kalakala. Ma faux fraîcheur. Obi mwana mwenza kalakala. Kotika papa ka bwena ni. Mina. Oh. Tu vas payer kaza nzangi ndanga moi sine Bijou la kani ya mbinga ya mbishi. Sko mida loki la biso oya yo. Moi ngoto bobo na yo. Moi ebwele na yo. Moi linwele na yo linwenwe. Webi linwenwe. Linwenwe ngondeni. Papa Eric aza lokola sapato ya Bijou la reine eko soa bango eko sala ba monter ba kifiafita balingi bakabola bango ntoka bino nde boko kabola bango te o esimba mi pa nzambe ka ne muta protéger amen mida yo ko kabola Bijou la reine na Papa Eric te asu yo kokango tika boy yo ba français yo o Congo tanga il est très bon ya pamba. Oh merde, oh ngo sara mbane ba intellectuel là. Merde mbane da coupe ba intellectuel. Mais comment on a zobeta masolo? Le lobe dit alingaka mobali kimomba yaki ne lokote ka ba français. Omoni merdi. Ceux qui comme avec ne lokote mobali da bala moi c'est abali abali moi merdi ndeni. Tu vas payer quand même nzangi moi sine Bijou la kani ya mbinga ya mbishi. Sko mida loki la biso oya yo. Moi ngoto bobo na yo. Moi ebwele na yo. Moi linwele na yo linwenwe. Webi linwenwe. Linwenwe ngondeni. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère. Oh, bonjour, biso partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, Papa Koulouta, famille Bota, Koko Yaba Warrior. Merci beaucoup, Nabino, tout. Vos messages dans Kolanda, Jerry Kobetox, 207 de la presse pour Balali Toutou. Merci, Nabino, tout. Bonjour, Nabiso, na Vision Plus Télévision. Il y a Yemoko, Mama Bella Dinganga, la patronne. Moi, c'est Mwindu, Lokola Ngolo. Voilà, maman pasteur Titi la source, dans qui message est commis. Merci beaucoup, Nabino Nyonso. Et surtout, nous abonnés, vous continuez toujours à s'abonner à la chaîne Nabino Vision Plus Télévision. Internet, ils ont payé la moto. Internet, ils ont évité mon tout passé. Makambo, ils ont bota, makara, yako bota, yako kufa, bazo kufa, yako bela, bazo bela, yako kabola, mabala, batu lelo, to fandika, porte, fongwami, libala, mabala, batu balingi, bakabola. Tout le monde est solo. Pour ça, dans le lobby, actualité, ils ont les cabots. Est-ce que ça m'a solo? Tout ça m'a lokuta. Alors, la vérité, il y a ma cambo, le koyebana. Awa, na émission, première analyse, on a invité dans Gaza, on a balé, na plateau, dans gros bébé de la presse, j'ai mis ma kandi. Et puis, moi, na souka, la famille Bota, Bianca Zanga, tout ça, on a bango, les camotes, moi, na émission, na TikTok, na ministre de ça l'émission, na TikTok et Hindi. Na YouTube et Hindi. Bijou la reine à Salamukili nini. Lelo bazu Bijou la reine na Gingombe. Tala bato ba honora biso bato théâtre. Gingombe azana mwasi na ye merdi. Bijou la reine azana mobile na ye molonga na ye. Mais ba jalelo na bandeko balobaka malobo malgré bato bazolo bake maye ninga na pamba te metoko ba vérité na ngolelo. Est-ce que c'est vrai Bijou la reine comment vivre na Gingombe? Ndenge lelo balingi ba salir ye
to eza pena vraie information ba pesi biso. Et puis deuxième point to chiter na ngwana likambu oyo etali likambu ya mama oyo luki problème mama nga mona première fois na mona mutu ba benge mama batu basiliki ezaka na YouTube awo minga manuti ko sekate. Voilà, merci beaucoup. Tous ça déjà un gros bébé de la presse Jemima Kandi. Bonjour. Ouais, bonjour papa Kout na sa famille Libota. Voilà, Simba na yo papa Kout famille Libota conseiller pour un peu ce combo hein. Papa Kouloutou conseiller Jean-Jéry Kobetox Yaya Baleki. Ouais ba komo na ngamo na opesa. Bino bien ka benga ngai moto na succès. Comme apesa ngata. Ngape na bengi yo conseiller. Papa Kouta famille Libota Jean-Jéry Kobetox. Voilà. Oba ali tutu. Voilà. C'est merci beaucoup. OK. Voilà donc on a pesi mbote na batus botaso na Bela Dinganga. Na Vision Plus télévision. Vision Plus télévision. En tout cas, Bambote na bino na si aboyamba ngai maboko ofunga. Je suis Jemima Ibé, le gros bébé de la presse congolaise, la giga, la fille qui dérange, la femme du patron. On dit na bossa na la femme du patron hein. La maman formidable, la fille troublante, moto na succès, maman minia. Et ça va bien. Maman miniature. Il fait un kitoko yaya. Parce que nous avons besoin de comater. Il faut coma. Voilà. Ils ont souhaité, c'est tellement léger. Pour ça, les makasiko. Voilà. Voilà, je crois bien. Tu peux savoir Bianca Zanga Mbote. Bianca Zanga. Ya, Mbote nanga vraiment. Merci beaucoup Papa Kouloutou. Mbote nanga vraiment belé. Lelo za malili toi. Lelo naza. On dit le bit trop. Ndé naza boé. Dans une opposition, Bambote nanga dans le bleu, dans la patrona, maman Morote, maman Raigoshi, maman Kioma. J'ai mis Ibele, j'ai ma zone sa maman. Maman Kio, il faut faire ça comme ça. Maman Kioma. Si on a boule anglais, tu as boule français car tu Maman Kioma. C'est l'écriture et le message. Ah, ok. Babi vraiment il bambote nanga vraiment pas na yewana nga moko bien kazanga mona suka famille bota di bo bakisanga su likona ngo ba charge non papa kulu toza na ba yo ba charge nyonso to ba charge kai mokonzi ikama ba charge mokonzi ayebiti ba charge na bango pe muta pesa komba ba charge ye moko akarini ba charge na bango tunga yo. Voilà. J'ai mal le roi yo ba ocho pe na miniature mingi ba ça yo ba che bijou la reine. Tala kake ya munene o ko elibiso. Kake ya munene ko elibiso bijou la reine. Jusque là Tebi kaza marié, Gingombe aza marié na merdi on appelle ça mbote. Leki na nga moindo. Vraiment très intelligente. Lelo yo pe na yo ki la mystique a fouimbo za pe na mo ba relation na merdi bo uti pe moi musique. Te toza mo ba relation te. Merdi le foot c'est moi en fait. Merdi azanga. Ke baba ya lo bolo kwa nani mame milia e banana batu nyonso. Te nga kutu bongo kutu te. Merdi nga na koti na groupe à papa na biso président V12, wala uti na groupe à président Caleb. Après 1 à 2 semaines, merdi a ekoya. Ça m'a bien noté biso na théâtre. T'es sûr que tu benga yo yo. Net na manka biso. Yo yo ko benga yo na. Nana benga. Yo jibe ya presse. Donc merdi c'est moi en fait. Azan de konanga yakala. Alors ngala kuta junior. Amoukie. Le junior à cause de la 14 ans, 15 ans. Moi la merdi. C'est ma soeur. Alors je la connais très bien. Au moins na matière non c'est pas parce que quoi na muto na poto. Soki mutu mo ya Kinshasa a sukoli a pakoli mafuta ate parfait aya fandi ozangisi nyovi ate nyovi azui mabela nkamba tie mabela nkamba bakisi ate na elongi ate mafuta mbila po angela kitoko yaya soko sali bajo koti na couple omoni o Justine na sali pe na moni za muki yo o bala ko senga pardon depuis na parquet o sengi vidéo pardon mais simité mo ke kaka bosko koma bakolo bake gingo mena
serre na biso bijou la reine tout ça c'est pour déstabiliser famille Libota. Ah ok. Bango balinga biso to na kimia te. Batali ke dipoki ngombe pela ndenga za bongo azarani na sonte lo baké non je suis belle-vue hein. Avec na sonité. Voilà. Parce que Bezi a considéré que mutu to linga personne ba oti à l'aise, personne ba considérer. Alors il est considéré par Bella. Et le retour Bella ce qui Belle-Vie Monique Fatigi a hésité à attaquer sans tout kenyo boy. Yango payé par non Belle-Vie c'est ma soeur. Yango et puis si non et puis c'était que la artiste soit bengi place mususu akende. Voilà et puis si yango te. Bijou la reine aza officiellement mariée na papa Eric. Jusqu'à preuve du contraire, tout le monde divorce monte dans les réseaux sociaux. Mida comment bengi nzangi. Nan. Atie ba photo papa Eric a na lobi Mida. L'actrice au bali na yo. Ce papa Eric a nzangi moi signé Bijou la reine ya mbinga ya mbishi. Parce que Mida loki la biso oya yo. Moi ngoto bobo na yo. Moi ebwele na yo. Moi linwele na yo linwenwe. Webi linwenwe. Linwenwe ngondeni. Lukeso moi linwenwe na yo. Yela biso mo loko moko bote mo la peke mo a moto. Mais ba bisinga ni tana linwenwe lingolo batinel. Kasi moi mutu mo ba bikoti li. Ya bikoti li koti. Total de moi sens na ye. Parti na ye. Bona munoko moko la biso. Parti na ye eza la gauche eza la droite. Bandi na ye eza la gauche na droite. Mida okomi ko lexa tu exagères. Mida mutabanga kwa zate. On l'équisse un jour, moi, à l'époque, comment pousser sur ton finger, même une infirmité. Oh, bah, fan, bah, t'as la bouche, bah, bah, continuer les filles, bah, à la côté. Mais tu comme un niveau, moi, que no world, parce que tu es mal poli, tu es impoli, tu es mal éduqué. Tu as raté l'éducation de tes parents. Ah bon? Tu es la honte, il y a communauté. C'est quoi, boy? Il y a un finger au nom de qui, toi? Comment tu veux parler au nom de qui? Il y a un formulé phrase, bah, les sur la France, il y a un ah, c'est quoi, boy? Il y a un français, yo. Au Congo, tant il est très mauvais, il n'y a pas en pamba. Oh, merdi, oh, il y a intellectuel, hein? Merdi, il y a coupe intellectuel. Mais comment on a fait dans ma solo? Il dit, Alinga Mobali, qui m'a dit, le côté comme français. On dit merdi. Ceux qui ont dit, le côté, Mobali d'abala, moi, c'est Abali, Abali, moi, merdi, ndeni. Abi quand nous sommes un fort, il y a merdi, merdi, maman dans la poto, notre maman dans la poto. Bande quoi merdi dans la poto. Merdi yé moko. Merdi le foot, ML. Ba parole toi la poto. Si aliga ka ginga na yebi histoire na gia daki moindre temps. Yebi on le gamida. Nebi histoire gingo mela mo. Sobo nebi da zo beta ma. La plage, on a nini? Et la plage au sala. Chema. Et la plage. Peno. Oh. Bravo, hein. Est-ce que moi ya plage ya bien go? Nana ya bien go te. Mida ya bien go. Non, la plage. Non. So miko ça m'a tué la tête. Ça m'a tué la tête. Ça fait quoi? Ah, ça va tuer moi ma tête. Ah non, je m'en prends. Et comme il m'a français. Oh, plage. Mida ya kana mo. Voilà, c'est bien en gros c'est du plagiat. Ça n'a rien à voir avec Makamtolo. Et puis rien ne prouve que tout ce qu'elle est en train de dire est vrai. Mida famille nga temo loko. Ekokango. Merdi tialingi alingi gi. Pour votre information qui est dans mutuka. Parce que je me souviens. Oui. Zela nazo yeba. Nazongi na bokutu na sima. La Croix-Rouge. Utina merdi pa na biso wanto avec tout ce mal à Kasavubu to daki dans la Nyanza 109 à Kasavu 3e parcelle d'après Kasavu la 3e parcelle to bimi boye fa ba kindo pa ba ngabo tika ngai mo liboso na kota na mutuka ya gingombe ngaku na batawa na kala la déjà wala bena na tema ngaku na fo sima ya aseka kia ya to lia ba dendo mo so aya na mutuka. Oh, ana mutu ko boda ndi ya noir, ezaka ndi noir. Mais ko mani ko luka mutu abima na théâtre na ko kelela ya vie privée zelo mo. Peut-être bango ba ko fonda ngo. Gingombe na batawana azaka na mwana ya ina. Oyo ke aozo ba production ya kota ina po bena ina bazaka ba production. Mais oui, bango ba gesho surtout gesho na mangana ba production. Voilà. Azaki da mutu mo be azaka da ba mettre avocat parce que na zaka ngala bana ba vi na ngama tumboli mwakala. Mo lo mo be lekela kuna esanga ba mettre avocat giwana atinela nga mettre avocat. Azaka da mutu. Parce que côté la famille ya ML. Bomi da bien azaka. Côté la famille ya ML, famille ya merdi.
en tout cas bakolinga mwana bango abala gaillard zéro te atala batant wana je ne pense pas merdi aza na famille mais moi c'est pas bundaka pour mobali na yeti tala balingana ya comme balingana babanda histoire la bango nde babandi lango tapesa yango chance zate elelo nakaka eloko moko gingo maloba na papa limbisanga na lo beta biloko aloba nini abina nga gemima bebi nga linga merdi ndeni nga bolinga ndeni abina mona nga ka merdi ya kaneba rêve sko moni nde ba l'artiste n'a pas de sexe omoni la bozo bon c'est changé show moni ndaka show mbangu te olongole te lamba po olata dia lula merdi na mkongo mukongo kako papa li tangi mukongo abi gemima les dos di moto ko imono yazandoki les dos de merdi bon mi d'ailleurs ba kolulo na nini séduit abi mukongo merdi na na teli omoni ba mwindo angolo wana etela likwanza tenga bi papa ki ozola ngote baba batoka na hotela bonzo kana zaka na hotela ka petso yo no landela yango na bunda pona merdi le la madame gingo sa mona nga benga nani l'ami de ma femme, l'ami de mon épouse. Gingo, ma benga l'ami de mon épouse. Voilà. Pour les places de route dans le loco. Ya keba. To buna ba guerre à 47 au longo la planète na course. Planète bima faux prophétesse ça cause ba soki merdi aboti. Planète soki merdi aboti. Bolongo langa be merdi abota. To sa ni okufa pete wa la bombo. Yo ko la musa suma ma planète il est sous vraiment. Mida to simbio awa. Ya to la chol soute. Voilà. Le quoi il va déstabiliser Bijou la reine. Sur le Bijou la reine la koufi. Bah on soigner. Parce que comme on chargé, elle est devenue à combien chargée. A fait la histoire à bague bimi. A ça la au moins la montumo papa les boni soins bah vani Bijou la reine. Papa les bandi soins. Bijou la reine. Alors moi la yasna et c'est talibino même. Ya Bijou na ngala mga amuta munene. Na munene na ye era balala ki avec na santé ya bija funga misusu. Ba ko mukie pas côté mo ayo ko kate e suka a. So ka kwei na alongo lango. Voilà. E luka ki a ben kutu Sephora o asala théâtre. Abi Sephora na olingana na bag na ngai comme ça peut sanga dimension. Sephora te ka biloko wana. Parce que mo ndinga zaka na ba amateur alliance. Baka ezaka soki ya yo baby e ko mukie faut te ka tous les deux. Pour faire de la identique. Après wana bokelo papa passer sous apamboli. Po bola tinsa ki ngo na nini bu fa pambola ngo su fa e uti na katanda. E ba de marche ko ya du fa sala mobile. Est-ce que mi da makambo no zo expliquer. Bo fandi ya ma expliquer ba muti. Bo fandi bo la ndela. Mo koni to la data alias na bino pe. Oh, baba bala te ya kobe. Bo bala te mo mobile mo be to la ndepe ma alias na bino to mo mariage na bino. So ke za ndenge ni bo bala te bo ba masola li bala. Voilà, bref, bazolinga ne pas déstabiliser famille. Bazo déstabiliser ka biso famille bota poto to za la démoraliser. Face à face le beto tellement ba fibre que bateau yo, faut to démoraliser bango. To kota ka pa dingo mais ba pipe o bamba sala ka na eblo oyo, o le kam na moi produit mo boy oyo et te camarade. Est-ce qu'on est boy. Bonsoir. Tote ka pour savon na biso awa sobili diwaka. Nini sobili mbwaka. Savon sobili bwaka combien 300. Yango moni na ba page na Facebook ba mona ka acteur mo atelemi yo penza ta dongo ngobenga na mutu boye ba yo penza biso pas captiver ba la film pas ba la film monter ezabe biloko ba boostage ya bo boostaka. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je crois bien j'ai l'image qui clair ya kolobango. Moi na suka 5 minutes eza pona yo. Vraiment. Olobi nini par rapport à makambo nyonso ba lobi na Bijou la reine na ba latisie na Gingombe. Vraiment ngelo ko no loba kaka moni bato bazaka na maquillage je t'aime. O ba tshaka bango ata kate. Ba luka ta butu moko. Ako vanda ba lali ba simbi kusi azonga ba simbi dra. Azomona ke azana mobali te sko merdi azali kolo ya sapato ya Gingombe. Papa Eric azali okola sapato ya Bijou la reine. Eko soa bango. Eko sala ba monte ba kifia fita. Balingi ba kabola bango ntoka bino ne boko kabola bango te. O simba me pa nzambe. Nzambe ka ne mta protéger. Amen. Mida. Yo ko kabola Bijou la reine na Papa Eric te. Ato fingi Papa Eric biso ka tolinga ke bongo. Ata lobe aza nzange biso a honora biso. Apia biso valeur. Apesa biso respect na miso abatu Bijou la reine azana no na loboko mida bongo ya yo eza wapi mida okozwa no solution lokolo te mama
okozwa kosolution lokolo te batia ata lokolo ya plastique te yoko okokalikile na moment bijou la reine mais la reine aza madame iti Gingomba aza monsieur et pas mwasi na ye mon épouse yo si baloba non j'étais ma 4 heures Nini Mida Olobi bapesa j'étais ma 4 heures ya 4 heures oya mbula ezobeta bakosanzolo bakolingo kalikile tuna mbula Mida mwana umwenza kalakala mwana mwenza kalakala mon frère obi mwana mwenza kalakala kotika papa kabwe na mina yo so yoka zela nu nini zela obi nini obi ça la bois frère yo sko kotika papa boy ya mutu no sko ekoti baba pardon moi comme c'est mission ça tabu pardon yo so yoka guo bijou de reine yoka na 4 elengi to merde yoka na 3 heures papa yo so yokango non yokango te Mida o yokango te biloka 5 heures oh papa va que musa bijou de reine a pesi komine yo so salango tala mide tula nzombo yo obi bino nyonso tu bozana bakiti botanda mana ah bon bozana bamakima bajetem na bavi na bino bango nyonso bango nyonso nalongoli motu te bango nyonso nde bavandi bo bazotala bango nyonso tu wana bozala bapo bajetem pardon bokanganaka elongi te ye nanu bozwa mobali moko ta lolo alonaka jetem a 0 heure bozana bango te bosaka na ba vie privée ya bato bazandeni okepo eni natambola sute onyango kotolenga boye ebongo te wa mbala ngoswa kitipe pantalon skolo kwa sumba ça fier abenda ka boye wana ni wana sale la kama bana la chemise tira ketch bana tamola akita na nyoso te na sale la ke parce que aujourd'hui okapite wana enyango kotolenga na tambola sute yo mone kwa propriété privée pour sombela ke te alinga mwasi oyenda alinga apesa mo 100 francs bino woni bo sala la bibel na bino baba ya bino te mobala alinga mwasi sala la ke te conseil moi ça va na ka mobile va faire cadeau ya cinglé na sous-culotte ici moi ba cadeau mobile va faire la na ba chaussette bo bazwaka ete avana nda te akata nzoto te bazwaka ete avana nda te kasi ndenge azokela bokola ne ba susi ba jeter ndenge nani bia kazo lobe yaona lobi ke bia kosa la raison gros bébé obeza boya ofando mo ati mbali no mo boye atindele cadeau au fond les cadeaux ok lengi mais biso ça le contraire biso ça le contraire il faut ça la mobile non pardon to clôturer dossier migra en tout cas na ogi mutu pasi to clôturer dossier ah ya suka Papou, merci, papou. Papou, ndé kamana ngana na oba papa pese ngambongo. Ya osobe lamba. Na papou na osobe pe voile, na osobe mama ni lamba pe fête ya civil na religieux. Wala mbonga papou. Sko bino bo sala le contraire. Bino ne bo pesa rande. Maman pesi papou. Voilà, to clôturer dossier miga balundi mutu pasi. To ke na dossier moi lombango to komo 6 to chité. Na bandi pa ya Jemima toujours nyango ma simba ngai na liba problème simba bikona Jemima est-ce que ngana rotuna yo expose rapper âge non internet aux personnes publiques bon moi je suis Denaza Benaza Mukolo quand tu me regardes comme ça nazali maman o la koko bota Luna na koko bota Mukanya Luna Mukanya na koko bota Getty na koko bota Jolienne olinga ba bengo mama na te bota pe Donja nga ko bota pe Davina olinga ba bengo mama na te olinga ba bengo mama eza komba eza le kumu eza le kwa valeur ba bengo mama ba pe sur le kumu yo boy ki bo mama omoni ngai so bo talinga pena bien. Non, ok, là-bas 60. Ah, tu as totalement 61, 62. Le 5 janvier, donc ça 62 ans. Donc, ça, mon colo, il y a maman, il y a Luna. Maman Luna, ça a 44 ans. T'as ce qu'on a combien? T'as-ce qu'on a combien? Si vous avez un propos, on va comment traiter Luna, c'est impoli, par rapport à ce que vous avez maman bongo.
azo colisser na makasi. C'est une très belle question parce que moi j'ai eu à faire une analyse à qui j'ai été mal comprise. Il y a millions qui nous parlent français. Mal comprise. Mal comprise. Moi j'étais mal comprise. J'ai tiqué. Peut-être tu peux passer à Ina. Ah, hein? Toi aussi, tu parles beaucoup trop de français. Allez, parle. Non. Moi, je crois que j'aime. Non, pas de français ici. Les français, c'est pas notre bouche. Il faut parler, c'est un pépé. Moi, j'ai fait. Tu me piques au cœur. Je te fais quoi? Tu me piques au cœur. Toi aussi, allez. Moi, j'ai commencé mes études à l'UPN. Là, je suis graduée à l'UPN. Là, j'ai fait interprétariat, école de traduction et d'interprétariat, c'est études. Bravo, Jérémy. École de traduction et d'interprétariat études. Après, la formation na RTNC, place maman sur la châtette Kanimu Baleka. Ba Geneviève Inagosi. Place ba Elisa la manette. Na ICA place ngatanga. Ah donc les gars c'est comme on a migra malunzi. Na RTNC. Migra malunzi ba tobola na ICA. Place au batang ça pela bata solo na Karine Pala, même promotion na Karine Pala. Je prends de l'eau hein pour boire. Bois bébé. Yo. Bois pas beaucoup de français ici. Voilà. Allez OK. Gros bébé. Luna est passée à la télé pour na koloba, soka se ba vidéo na TikTok, ne ba commentaka. Ne ba koba. Bato ba loba kezali batu ya Maman na biso big boy. Nani? Maman big boy. Parce que ba bengela nga maman kaba. Ngapi la pesi maman ba nkomo maman big boy. Poto kene bébé Lili te. Bébé Lili na ko lelo. Bébé Lili. Mais ngai déjà ko ba big boy wala pele ba zwa ngo pela kitoko. Po kaba sali loko moto ya ko honorer hein. Ba ko pesa maman nga ko ba soni bongo te. Ayo ngo pela let maman pe ko ba soni big boy. Big boy. Et ke bongo. Sikoyo Luna tanga ko sala ba nyono ngai na vandi na ebeki na tala moni émission Luna parce que nga s'abonner na gossip ya jazz na côté na tete bakati ma parti o kaka lobi makamu ya mama bingo bakati ka parti wana tanga bakati parti wana directement na 1 heure pour ngala na kité na moni moko lien ya émission ya chaîne oyo BBC Mpoy soki mposo soki BBC Mpoy. Et j'ai abalé mon Luna na côté na commentaire. Na place que ba finga Luna, ba ko finga belle. Ba finga belle. Ah! Place au mal avec place que ça ko kanda on ça qui analyse voilà. Na yesi ko pour dire que ma propos eza ya Luna. Eza belle thème ta lobi. Si vous finga Luna, vous finga Luna parce donc yo na ko ba tio na motalaka. Eza ka po au côté là que mon qui combat belvé côté pour ba belvé côté na ben pour ba bi ba commenter ma be pour na ba fingi o za très wana ezali le seul l'unique moto oyo ngala tala ka commentaire te eza un frère de kolanga oyo ya zokane musala hotel nga ba commentaire apesa nga info engagé ngamo ko na tala na yebi na ngate ngai po na ngala tala commentaire no ya passe et passe na tala te. Parce que je ne maîtrise pas ces gens-là en fait. Ngalinga mtozunga na défaut mon numéro est là, benganga tosola. Ya ko bele so lobby ngaile kina yo ne téléphone kala simsa mutu ya sima. Na za on la pourquoi. Batu ba bengi ya bandenge nyoso. Mais là c'est pas pour nini famille bota oh tout a benganga ata moko te to suki ne mabe. Aye na em soit tout nien na expliquer pas j'ai mo na raison. Toi la kata libota. So na te ko ndekolanga mso exemple. Absolu bien ka sala analyse mon papa appuyer Luna ngana ko ya même ndemo la Luna nante nga fola za lokwa netre ya ngola benga maele lokwa te côté kuna demer akina lo mo be genre comme si kota Luna nga fola za sko na 4 pona essa l'équilibre et puis yo ça qui bon pour na ko sauver ya ba famille boto ya bien ngote ya famille te ba nga sek pour na ko sauver honneur à maman mais bilom super ko za famille boto te za ba to ba commentaire na ba bomba ni bazala bango bato akam te ba maman ba benga ba maman honnête maman na so Nela aza famille bota maman Brigitte aza famille bota ba tout so benga peno satiki ya famille oh moko ka ba benga singa binanga naza moko pela benga binanga naza hypocrite na sali biloko ba tinika chakal effectivement na sali biloko ba tinika chakal parce que ngape na sepela na ngandeni Luna lobaki ke maman Adam Kolo. Oui, Adam Kolo. Au revoir. Au mona. Adam Kolo. Maman a appelé Mkolo. Donc, on benga na maman. On benga maman.
Avec maman. Est-ce que Luna est bien à maman? Il y a mon tatou. Tout le monde a les réseaux sociaux. Un jour anniversaire. Tout le monde qui va donner que souhaiter. Luna a sobaté. Luna a abîmé journaliste. Assistant est facile. Mais Luna, ça fait 5 ans facile. Elle a été collée à ça qui collation Abimi d'abord peut-être m'a souligné à Kepoto. Luna elle a Kepoto maman bango qui non poto attends non poto Luna qui français dit. Maman bango azala akenaka ba Afrique. Na akena poto te. Maman nani. Nani. Maman bota Luna. Te maman nani. Maman va comparer na Luna. On va comparer na Luna. Ah OK. Nana akena poto te. Parce que Luna mteboso afungoli nzela pour la maman akende. Maman qui moi na sali mabete Luna lo kaka na bade Luna ami batela moni nda dabongo Luna ba otindelo batumsu balingo mida de beta ya OK bazoela ka bazoka nudité na ba humilier yo. Il faut faire mutakalisation. Voilà, il faut faire très attention à l'appel aux inconnus. Pour que le rendez-vous n'importe quoi, n'importe comment, parce que Mida, le croyez mon batama, aligné pour comment batama le cola, yosco batama pour au fini moutoute, au premier moutoute, au sein de l'eau morté. Voilà. Donc c'est une petite fille que j'aime beaucoup. Voilà. Luna Niez, elle est très intelligente. Tu as le même ma bête. Tu as le même ma bête. Voilà. Moi, je vais mourir pour la belle vie. Je vais mourir pour la belle vie ou rien. Belle vie ou rien. Tu as comme non, analyse à Luna Fing sa belle. Non, je dois venir pour dire que allez ingérer Luna. Voilà. Et quand on appelle les lengat. Bo finga j'aime bijou la reine. Bo finga déjà mima. D'après la zone. Voilà, merci beaucoup. Tu comme une souka Bianca. Fais sa vie na yo par rapport à donc pour l'attendre moi la mine des athées quand même beaucoup candidaté que dès aujourd'hui on sait qu'on a plateau bo ça les sengo non comment na lelo Luna za mwana mukie ya jere obinga ça nga bien tant bima ba la ça musap et ta maman Nancy wana OK na ka fier mais yo pense sa maman Luna. Eh mais oui, na kokite mais na maman Luna. Luna biso toi maman na. Mais tu na papa na mo maman ba. Non maman za maman Luna, je confie. Je pesa ba tu kanda pona ni. Ah je ne sais pas. Maman ya Luna. Na habite na place wana. Oyo bino maman mi kolo boy. Boko finga Luna er nyonso tout. Alinga mibali na binote. Alobi carrière que vérité que bozaba bo. Pe akumisi Atie bango na sani peut-être bango kutu ba miye baté. Abibotika ko se mesurer ngana maman parce que yaza maman. Tu as niveau nanga. Botela nga muta génération nanga. Alors ba Davina baza pourquoi pas ko ba Davina. Yaza Davina te. Yaza la mukanya na baladonia. Te, na teka ka te, na teka ka par rapport à ba génération. Bon, baza ba ba. Davina za mwa Nicolo. Davina za Nicolo. Princesse illustre. Davina za princesse. Comment? Na te na ba baza ba génération. Âge normal to ba. Ah oui, on a niveau théâtre. OK, ça va. Ozomona, to ko ta bango na ba génération na ye na ba la dona. Oui. Abona ye botene ba mama mikolo abike bango wana baza ba koko. Te ka ndo so liboso. Ozomona, wana za ba koko. Ngamo témoin, ngamo yani. Abona ye. Alobile pe ka mabete mwana bato bongo même c'est kolo mida. Ngana ozela ka yo beta Luna na poto kasi. Posoko beti Luna na poto te mama na oseka yo. Oh. Tu vas filmer tikuna. Soki abeti Luna na poto te. Toko seka yo. Yala bibo ke filmer wa. Kuna pa bangoko. Asa on a venu hôpital là. Ah. Donc bino mo c'est la babeta Luna. Et bino mo ke no filmer. Soki abeti Luna te na zolo bango. Waouh. Voilà, bambote na va signaler biso la miga malu to l'exi déjà temps. Bambote na nga fama mingi tana Jubek lay. Mi file ça Odette Lesa Irene Kialuta, Jocelyne Kialuta, Karine Zanga, Nadine Kialuta. Donc ba tout alinga biso ngapela linga bino patsa branco jamais coûte na bosso na jana banaka motema Rodrigue Bangala. Agent César moko Adage Lubanja de circulo na Luanda Kinshasa. Rose Mengi, Armeline Tumba. Pablo Kini, Yaya Boaka Pablo Kini. Pablo Kini, le boss, le déclarant mystique. Pablo Kini. Et pourquoi pas Guy Basket? Aïe, 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 aïe. Mon condat des continents. Il y a 2 continents. Ah, Guy Basket. Voilà, la Kani Mikon, allez, go bébé, relancer.
Mot de la fin, non? Voilà, mot de la fin, na sengi kaka biso to sambela mingi pour na bijou la reine parce que tension ezoko vanda te et ça la taille quitter maté donc en tout cas elle ne va pas. Et puis famille bota bo consoler ndeko na bino. Famille bota ba appel ba consolation moi western moi boy en tout cas on a besoin de soutien na bino. To sambela pour na Belgique candidat patron na maman Kioma. Donc tout ça la mingi pour na yé tout ça na bon délit parce que ma finga auto ba finga et puis c'est ka santé et puis c'est ma kasi ya ko continuer le sous butu mango ko koma le sous c'est la créativité ba vision ba film et ya kaka ebele en tout cas je dis merci beaucoup à FM 4 fois boss depuis Paris ba tous pour arrangement ibele bela dinganga na vani na kit na rosela kaka banana té mais déjà c'est bon on dit après ça que te alobaki déjà yo c'est bon yo za mutu na lelo te ya lelo te ngana longwa ndi na makamna o longwa kaka bela dinganga mutu no de lanta va kuti yakobe bela ava yakobe ngana ya okuta bino na sala le koto senti na pesi mbote na ngana li papa o bataki na miniature ya Bellevue na pesa ngo ba mbote makasi li papa bataki na miniature mukolo nango kuta sesi komani musu parce que na boutique esili ba sombi yango tellement que à sesi komani et ya wala li papa mo na li kolango opesa ba bisous voilà na pesi mbote na ngai na ba fossette ya Bellevue na pesi mbote na ngai na nzela mi na Bellevue na pesi la tête ya Bellevue na ba pe na ba kabela Bellevue tosukiawa voilà tosisi vraiment Mika Malundi derrière caméra Irel Tomo merci beaucoup na open assistance Tanya Baoso Jubek Live moi c'est mobile moko moi c'est mobile moko moi c'est le Kolomulai et puis tayo wapi Diane Ballon d'Or voilà tosuki sina Anima Longa azoloba nazoboa kite na comprendre Anima Longa na peso mbote tunanga na likolo Anima Longa chic baye na apesa nga 5 parfums baza ba cousin abinanga quand on a beaucoup de kolanga je m'a connais place que 5 parfait chic baye na depuis Allemagne chic n'appelle la famille chic baye place otina ki jemima chic ngape tinda voilà ici merci beaucoup restez toujours branchés sur votre chaîne Vision Plus Télévision merci beaucoup à Mika Malundi la réalisation bye bye on se retrouve dans l'émission Roya bye